Commission des chambres réunis en congrès Mokola Lelo na parlement kuna boye baké Mwana Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président républicain démocratique du Congo a toujours que c'était pour la réforme constitutionnelle pour besoin éléments ba conseil communaux en tout cas ba déterminé peut ba cinq vraiment démission premier ministre Julie Sumi na tout cas pour bon élément un phare d'estre ba mobondo en tout cas affrontement eza makasi kuna na province ya Kwango wala vraiment ba grande ligne auto opt bon Selbino na édition so ya Mokolo ya lelo mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville na ba diaspora partout na confiance de fidélité au pesa Monda École magazine d'actualité. Motelisu Bandekolanga est partout au Bozai Botala édition à ce qui a voyé Bandi Boyebake devant le Parlement réuni en congrès le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a toujours à 7 pour réfléchir à la réforme constitutionnelle en tout cas ma question est belle et bête mais la question de la sécurité la socio-économique mais on a quand même parti topé d'état moi élément moqué au Mboka et qu'il m'a proposé le un rapport à discours du chef de l'État dans le cadre toujours à état de la nation. Pour terminer ce discours sur l'état de notre nation, je dois rappeler que cette première année président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs réunis en congrès, mesdames et messieurs, distingués invités, Tolakisa kibilo mikolo elekinereling ba président africain bazaki autour ya Joe Biden président États-Unis na Angola na cadre ya projet ya corridor ya lobito bondi melanga ke masolo les a toujours continuer ko pesa ba polémique et surtout na ba réglage nango ya suka selon Vital Kamerhe on allait président ya Assemblée nationale de la République démocratique du Congo lobike masolo na ebeten mabe donc République démocratique du Congo azali vraiment vrai perdante donc et ça moment total siko masolo etali port ya banana et surtout que ezali pour la intérêt ya République démocratique du Congo mobimba. Ndeko nanga ya Congo bondi melanga ike touta ki komona ba chef d'état africain lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Joao Lourenço, président Zambie vice-président de Tanzanie et le na Joe Biden président des États-Unis d'Amérique qui na kati Angola po na masolo o etali corridor ya lobito boyebake epesi esengote et pa ya ba acteur congolais ebele. Mwana Mboka Vital Kamerhe yepe abetele yango mbondake na ba négociation o esalemi na projet à corridor de lobito République démocratique du Congo aza vraiment vrai perdante par rapport à ba pays misusu oyo ezala masolo abetisi mbondake tokoki jamais kozala distrait po tobosalake po ya banana eza deuxième ingapo na République démocratique du Congo soki otali chemin de fer na biso oyo ekei Katanga Kasai central pe Kasai oriental tina ilebo pe na maya Kasai donc eza clair to ba kokanisa kotonga to pe kosala ba chemin de fer na biso mokopo na kobatela ba minere na biso kutu alobeli ba conseiller chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo baye baka kopesa nanu ba valeur na ba intérêt ya République démocratique du Congo na ba négociation apesi pe exemple lokola Togo azakaka na port moko ya eau profondeur Mwana Mboka Vital Kamerhe président ya chambre basse ya parlement asengi na ba député ba mema ba plaidoyer po na kotonga port ya banana et surtout que ezali kaka moyen mokopo na komema stabilité na économie ya République démocratique du Congo a insisté vraiment na qualité na ya député national pe ya président assemblée nationale ba banda musala pour que port ya banana etongama parce que ezakaka po na intérêt ya Congo central teme ya République démocratique du Congo mobimba bondi melanga ike na kolanda pe komona
ndenge masolo yango ebetamaki na mesa oyo bashefu ya bapays basanganaki na ndenge bazwaki compromis po na corridor ya lobito. En tout cas, Vital Kamerhe aza na esengo moko te po na banégociation wana. Na cadre ya rappel esengeli boyebake po na projet ya corridor ya lobito bamasolo nango ya suka ebetamaki na Angola weekend oyo eleki. Tomonaki président lokola ya République démocratique du Congo, ya Angola, ya Zambie, na vice-président Tanzania elongo na Joe Biden, président ya États-Unis d'Amérique. Yango pe biso tobetisika kambonda. Depuis le vote le 23 décembre 2023, elongo na ba député du surtout ba conseil communal le vraiment abandonné dans l'état congolais. Ça qui que la sitting devant primature pour nous conseiller vraiment que Mwana Mboka Julie Soumina Tuluka Ozali premier ministre a déposé démissionné parce que Azali incapable ya kostala la makam etali décentralisation à la carte république démocratique du Congo tonda élément on a ba détail ya makasi. Mwana ya Congo boyebake na nzela ya sitting oyo ezalaki organisé mokolo ya mardi liboso ya primature ba conseiller communaux ya République démocratique du Congo baza ko dénoncer na motema moko motema mabe oyo eza koleka na gouvernement po na kobebisa vision ya le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment na ndenge baza ko maltraiter bango eza kolakisa motema mabe eza makasi lifusi kutu bazwaka te babugumese ebele pe baza kozwa bango lokola babapapa na bango eza kosala pasi na mawa. Malgré vula oyo eude kobeta mokolo ya mardi bango baconseiller communaux bazalaki kaka na détermination ya kosala oyo bakalaki po prise en charge na bango ezala assuré na gouvernement. Bobake atako batelemaki trop la primature mais la première ministre abetaki bango suka na kara atakutu komona bango na miso na ye atalaki bango te kaka ndenge balobaka makelele ya ngungi na litoi ya nzoko. Souci na ba réalité oyo eza koleka epa ba élu du peuple. Esalaki bango kana ndenge na primature babetaki bango kara bakipe bango te bamoni bango lokola bana mike. Par conséquent, Bazako exigeait démission de la première ministre Judith Soumina Tuluka. Nous, les élus du peuple, élus légitimes, nous sommes conscients des efforts qu'a fourni le président de la République, Félix Tshisekedi, pour que la décentralisation soit une réalité afin d'accomplir la vision du développement à la base. Aujourd'hui, nous dénonçons avec force et énergie la complicité au sommet du gouvernement de vouloir étouffer la vision du président de la République en maltraitant les conseillers communaux, en privant les conseillers communaux de leur émolument, conformément à l'article 10 de la loi sur les GTD. Nous dénonçons la mauvaise politique tendant à séparer les conseillers communaux de son appui à la vision du président Tshisekedi. Pour ce faire, les conseillers communaux de la RDC exigent sans tergiversation la démission pure et simple de la première ministre Judith, ainsi que la démission de son gouvernement pour n'avoir pas réussi la question de décentralisation. Bondi melangaike ba conseiller communaux ba décidaki kotika la primature ti ba koza réponse ya malonga. Awa biso tokosenga kaka na le chef de l'état oyo aza garant de la nation kotononu na likambo ya ba congolais oyo ba votaki bango elongo na ba député. Boyebake basalaka pe ba campagne ba décider conserver mboka na motema moko ekozala bien bazwa pe esango ya kovivre ke bazala négligé boye eza kosala mabe makasi yango be biso tobetisika kambonda. Tokende mbango kuna na province ya Nord Kivu surtout mingi bitinde ekweisami au gouverneur ya province wana akwesi po na bandeko na biso ba policier ba militaire ba yebake eza vraiment interdit pour na bango kozala na ba lieu public na tenue militaire to pe na ba arme parce que tout ça ba moment ba fête esengeli ba renforcer sécurité pour nyoso eleka kitoko avec impact na idéologie. Afin de permettre aux forces de défense et de sécurité de jouer pleinement leur rôle dans le cadre de la sécurisation de la population en province du Nord Kivu,
pendant ces périodes de festivités, à savoir la Nativité de Christ, la Saint-Sylvestre et le Nouvel An 2025, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Kuba Peter, appelle tous les commandants des unités FARDC et PNC, ainsi que les responsables des volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle, à bien devoir tenir à l'œil les hommes sous leur commandement respectif. Pour ce faire, l'autorité provinciale interdit toute présence d'hommes en uniforme ainsi qu'en armes sans autorisation dans les villes, au milieu public, dans les débits de boissons et restaurants. L'application de cette mesure ne doit souffrir d'aucune faille. Les récalcitrants seront déférés devant la justice militaire. Fondation Jonathan Sango Bazali va champion hôtel social à la République démocratique du Congo, particulièrement la ville province ya Kinshasa. Le 22 décembre, on est vous a journée moko bako distribuer biloko na bandeko o ba contribuer qui positivement outo bandele kino suka yamvula ceux qui oyebi pour contribuer qui le président Jonathan Sango a passé message moko de manière que et permettre à biloko bozala vraiment nourrir na espoir pour na bamvula o ezali ko yabola na message oyo na zela écrit dans mateta. Merci beaucoup, peuple congolais, Banayakin, de partout, Esika, Bozo Landangai, Ngai de Konabino, président du conseil d'administration et à Fondation Jonathan Sango, président initiateur, na Yebisa Kabino, Tango Toyaki, ko présenté Fondation Oyo, Tolobaki était Toye, Pona Social Yamboka. Voma pona bino nyonso oyo boza kolanda ngai na pesi bino rendez-vous le 22 décembre ekozala na 13h na commune ya Matete, quartier Vitamine 1 numéro 11. Référence soki oye okomona otuni kaka rond-point Musuja. À partir ya rond-point Musuja soki otuni numéro 11 bakolakisa yo oyende okokuta biso Fondation Jonathan Sango na cérémonie ya partage de vivre avec bandeko nyonso tu oyo bandimaki kotambola na biso uta le 1er janvier 2024. Na sengela bino bandeko mususu bozalaki ko hésiter, bozalaki kondimate, Fondation Jonathan Sango eye eza kosala aventure te. Tozande na posa ya contribuer pour namboka na biso les social de notre Congo, les social de notre Congo. Ndenge bakonzi baza kobunda biso pe tolobi ata soki tozwi nanu chance ya kokoma bisika esengi to pesa makanisi na biso te, mais to penser to pesa oyo ya biso makanisi na nzela ya etando eke yango wana présence na biso eza awa na sengi biso nyonso to se retrouver le 22 décembre et ensemble biso nyonso ndenge na lobaki pona yo mutu ya tembe yaka le 22 décembre na 13h okokuta Fondation Jonathan Sango bimona meso yo moko mona na misu après okende pe kopanza sango. Fondation Jonathan Sango etikali maboko ya kofungwama pona ndeko nyonso tu oyo alingi kokota kokoma membre comme oyo alingi à travers Fondation Jonathan Sango misala na yo eyebana tozawana pona yango. Vraiment mingi ya kolobate to sengi bino to pesi bino d'abord merci pona ta oyo bino bo permetaki ko pesa biso pona kolanda biso na oyo nyonso tu toza kosala na yo nangai to kosala ke Congo ezala Congo ya valeur. Le social du Congolais doit être changé par nous-mêmes les Congolais. Merci beaucoup, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse la ville de Kinshasa, que Dieu bénisse la commune de Matete,
Que Dieu bénisse la fondation Jonathan Sambou. Merci. 100 millions de dollars américains et Zambongo aux sociétés gagnent encore investi pour un projet communautaire dans la République démocratique du Congo. Dirigeant Nango à côté de le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la qui est effort au bazar pour contribuer pour l'économie de la République démocratique du Congo dans propos avec impact dans l'idéologie. We had a very, very good meeting with the President of the Republic. We explained to the President that... Nous avons eu une très très bonne réunion avec le chef de l'État. Nous avons pu lui parler de notre investissement en RDC, du fait que nous employons plus de 17 000 personnes en RDC. Nous avons des projets communautaires de plus de 100 millions de dollars. Nous avons aussi eu à parler des problèmes qui nous concernent tous les deux, le gouvernement et nous. Et notamment, il s'agit du prix du cobalt qui est bas, qui ne profite ni à nous ni au gouvernement congolais. L'offre du cobalt est beaucoup trop importante. Au niveau de la demande, il n'y a absolument pas de problème. Nous, en tant qu'entreprise, nous fournissons notre cobalt à Elon Musk, à Tesla. Donc, nous fournissons notre cobalt à BMW et à d'autres. Mais aujourd'hui, le réel problème est tout simplement la trop grande offre qu'il y a. Le président était tout à fait d'accord avec nous. Il nous a soutenus dans ce que nous lui avons dit et il est d'accord que nous puissions travailler tous ensemble pour améliorer les choses en RDC et pour nous-mêmes. Polémique et les sociétés na Italie révision de changement à constitution et puis mon amboka Vital Kamerhe Otali président INC bon di melanga ke à la position na ya kozala si mais le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni sozali synonyme ya koloba ke union sacrée baza vraiment soudé et bongo opposition et ça ka nzala tope et koza vraiment opposition mo soudé. Toi dans l'élément au Mboka écrit bateta a bongse biso en rapport à réaction à mon amboka Vital Kamerhe président Assemblée nationale. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse. Certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi. Mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Toki masiko mbango kuna province ya Kongo beba ke bituma eza makasi entre FRDC na Bamobondo. En tout cas beba ke FRDC zo continue toujours ko traquer bango ko kanga bango topé ko luka ko silisa bango de manière que qui bien ekota na parti wana tozwa élément autopé détail moké ya porte-parole ya FRDC à parti wana a le bel biso la nzela ya micro ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Dans la nuit du lundi
À ce mardi 10 décembre 2024, l'armée loyaliste a mené les opérations au village Ipuka et a réussi à neutraliser 8 Mobondo et capturer 2 parmi eux, un blessé, récupérer également 5 armes. Du côté de l'armée républicaine, un soldat a été blessé. L'ennemi qui est en fuite en ce moment où je vous parle a trouvé refuge au village Ipungi. Ses compatriotes ont réussi à s'échapper de cette attaque ignoble et se sont retirés de cette attaque bien sûr avec des graves brûlures. Sur instruction du commandant 11e région militaire, le général de brigade Moyo Rabiu Richard a envoyé une unité spéciale pour non seulement sécuriser la paisible population de ce village, mais également poursuivre les insurgés Mubondo et le mettre hors d'état de nuire. Ce qui oyebi qui osait ma problème au purement spirituel et physique qui m'a manqué par les grands chefs coutumiers Ibrahim Shams autre madi ba plan di menanga ki nazela ba koko okoza solution mo ya kitoko. Mbote na bino bae bo mesana kolanda ngai pe na bae oyo bazuli baku ya kolanda ngai pona mbala ya sika. Eza ngai le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams autrement dit ba plan. Nayoko pesa bino merci, bae oyo ba pesa ngai confiance. Pe nayoko lendisa bae oyo nan bazuli baku ya kokuta na ngai te, toko ya koluka ngai te. Na yango na sengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai, boko témoigner lo lenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner. Alors, na bokasi ya bakoko na biso, o tobengi na pouvoir ancestral. Nde tozoye bako sungelango lokola ba problème o tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi, ne tozoye bako sangisa yango. Na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier, ba o bazo entreprendre, ba entrepreneur, ne tozoye bako sunga bango, comment est-ce que ba bako avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès. Il y a art nyonso aux la musicien, aux la côté à théâtre, cinéma, aux la joueur, tozo ba kotombo la mutu na ndenge oyoye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino ba ebozuli baku ya kolanda nga yamba la sika. Numéro nanga eza affiché wana, une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Bonne nouvelle pour les Congolais, surtout en général, le gouvernement et le importateur va décider de quitter le prix, la première nécessité, le coup là, sac à farine, mungwa, sucre, l'os, miliki, tout ça, prix pour permettre de abonner avec impact dans l'idéologie, pour signer protocole d'accord na PV Mogo, toi d'éléments encore signé Benjamin Kilunga et Wilfried Samba. Nekonanga Congo, bondi melangaike. Après 3 mois, il y a Benda Simba O, Simba Kangaboye, entre le gouvernement et les importateurs, la solution est qui toque donc, prix, il y a Biloko Yakolia, et qu'on selon engagement Oyo Bazui, la signature, il y a PV, devant Premier ministre Julie Sumino Toulouka. L'objectif, c'était de réduire le prix des produits alimentaires de première nécessité. L'objectif, c'était la lutte contre la vie chère. Parce qu'il y avait trop de plaintes. Nos frères congolais, ils ont vu que certains produits ont pris beaucoup à la hausse. Donc c'était ça l'objectif. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous sommes arrivés à un bon résultat qui arrange. J'espère cet résultat, qu'elle va produire ses effets et qu'elle va satisfaire la population. Nous nous sommes engagés devant Madame la Première ministre, devant le vice-premier ministre de l'économie, à réduire certains produits de première nécessité. Nous allons les réduire à la baisse et nous allons continuer. Produit Oyo, et engagement Oyo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Azui, selon VPM économie, Mwanamboka Daniel Mukoko Samba. Ce que le chef de l'État avait voulu, c'est des mesures courageuses du gouvernement
pour agir sur ce prélèvement, certains justifiés, d'autres un peu moins, afin de redonner du pouvoir d'achat à la population. C'est ce que nous avons fait, c'est le premier palier, c'est un effort qu'il faut poursuivre pour qu'on ait des prix justes, qui puissent satisfaire les consommateurs, mais qui puissent aussi satisfaire les opérateurs économiques. Donc là, nous pouvons formuler l'espoir que la baisse de ces prix entraînera plus de ventes. Les prix vont baisser à partir de demain. Je serai moi-même sur le terrain demain pour aller le constater. Et le ministère de l'économie va continuer ce travail pour s'assurer que la baisse au niveau des grossistes se répercute jusqu'au niveau des détails. Mais il oyo bondi melanga ke eza kitoko me et kosenga kaka sur le terrain ba inspecteur ba kitapo ba landela et surtout que congolais pe motema mabe e koma makasi okomona biloko se kitala ngo kala ba ngona ba weze kaka kolekisa ba prix de manière que banyoko la population en tout cas histoire oyo eza kosenga kolandela ngo avec impact na idéologie ngo pe biso to betisika kambonda Mikolo oyo baza kobenga le commandant de la paix ezali bongo le commandant Patrick Jip Yarando na bana masina quartier de en tout cas bazo sepela na musala kitoko ozali kosela ko kanga ba kuluna to pe na bato oyo to pe bana miyibi o bayiba ba téléphone ba nyoko na population na ndenge ya mabetu o auti ko présenter deux bana miyibi o to kanga et surtout que bangonde ba nyoko na vraiment population mina kati ya Pascal surtout na se ya sorti mutonton na élément o encore signé Benjamin Kilunga. Ndeko na nga ya Congo likambo ya insécurité na commune ya Masina mingi quartier de Boyebake ekomi kozwa solution à partir ya musala kitoko oyo le commandant Patrick Jip Yarando bakisela l'homme de la paix ndenge bana ya Masina bakomi kobenga ye bondi melanga ike auti lisusu kosala musala kitoko ya kokanga bakuluna oyo tope babandi oyo babesala konyoko la population surtout mingi na point chaud ya Kingunda oyo ezala commune ya Masina quartier 2 botala bana oyo mibale ndenge babebisa banzoto na bango na tatouage moko kutu babenga kai na kombo ali papu po asala baboloko ndenge na ndenge me tu oyo azwami lisusu oyo mususu suka na moyibi en tout cas yebake ata obombi telefone wapi ye akodécouvrir yango pe akoyiba yango bino moko boyo kanenge nini mbonda ebetamaki so na pesa bino merci parce la musaki toko bozo ede biso tant to benga kabino bokitaka mbangu pour kotala individu bazonyo la peuple congolais. D'abord nous allons remercier inspecteur provincial ville de Kinshasa moi na mboka le général Blaise Kilimbalimba force des frappes mais vous remercier commandant district na biso colonel Mboussa na courage na morale pour azopesa commandant ya siati na biso la Luangu mal à l'aise apesa nga metindo tango atenga na susiatia na Kingunda lobi na pesi yo susiato na yo ka kimie koti na exécuter ordre ya mokonzi na ngai musaki toko yango police azo sala 24 sur 24 to landa bano ozo mono premier bandio l'individu bazo nyoko la Kingunda pesa bango ke 10 parents no nenga ya wa place na bango ezate donc bango musana na bango ezali kobotola bapada kobotola population biloko ndeto tie bango maboko population pe na ngambo na ye basepela musala kitoko oyo basangi kaka bana oyo bazala transférer la justice pe bakende angenga po en tout cas balembisi population la police a malamu pour sécurité les cas à Koboto la Kokata mais le quoi la police est comme quand même moi qui me côté surtout place là ko kanga ba moto Koboto la Kokata donc Isaac donc bien mais depuis la police est comme ça là musaba osala qui m'a vraiment côté de CP libre maman boti kuluna bo panyo la ka ba teza mabe maman boti bate abana bango batika osama biposo mwa sema bele ta kaingie donc l'État fa ça msana awa tokosenga kaka la population boyeba ko collaborer kitoko na la police po na ko dénoncer bana o de manière que le commandant Patrick Jip Yarando asala musala kitoko po atia kimia kaka ndenge bobenge l'homme de la paix yango pe biso to petit kaka mbonda boza siko ba rappel des titres
Devant des chambres réunies en congrès, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a levé point EBLP à Bosonte Koloba au État les réformes constitutionnelles pour bon qui élément au conseil communal ba sengi na Julie Soumina Tuluka premier ministre a démissionné ba fonctionnaire pour bon qui élément au FRDC le bon bodo affrontement ezama kasi kuna na province ya Kwango. Alors, on est aussi ici complètement édition sur mon collègue. On a allé voir le présentant avec impact de l'idéologie. Si ma caméra, mais ça là qui toque, il y a réalisateur et monteur écrit des matériaux, mais beaucoup toujours s'abonner massivement à la chaîne YouTube de ce mode écolo officiel et en plus, bah activité la bino bobenga petit rosoir, on peut trouver l'extérieur, bah prime encore promotionnel. Dédicace spéciale, la papa Mboujima et Kananga au solo comme Mazola au déjà, la moukola lobby à Kobaki sans vouloir mon kati ba vouloir aux Zambé à PCI en attendant, biso monde école te souhaite vraiment bah happy birthday to you. Merci beaucoup la prophète de Philéto pour passer à Rabi, surtout prochainement dans l'édition de la Sirasio Colis à Zone. Je vous aime beaucoup plus. Bye.